Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomondaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi nazala na esengo makasi ntango na telemaka liboso ya poste téléviseur na bino mpona koprésente info lingala journal ya peuple mpona peuple tika ete tofungola journal na biso ya mokolo na lelo mpona kotalisa bino ke journée ya le 6 avril ekomi désormais férié na étendue mobimba ya république démocratique du congo na ntina wana activité moko ya monene ezalaki organisé na kamba kuna na province ya congo centrale mpe na centre d'accueil kimbangiste awa na ville province ya Kinshasa nde na tongo deja Kinshasa etondaki na batu ya teni ya vert blanc pour ba détail ya élément oyo bokozwa yango na édition na biso ezali koya to poursuivre basango na biso kaka na ngambo ya journée ya le 6 avril bosengeli koyeba ke gouvernement ya République démocratique du Congo asali date ya le 6 avril journée fériée pona kokanisa œuvre tolito ya Papa Simon Kimbangu na tina wana info lingala journal ya peuple pona peuple et lobeli bino makambo ona nzela ya mongongo ya héritier Mapinde. Gouvernement ya République démocratique du Congo a outi ko déclaré journée ya jeudi 6 avril journée chômée pe payé ezali bongo décision gouvernement a outi kozwa na ordonnance ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakimbangiste bazelaki journée oyo depuis tango molai tango chef de l'État apesaki bango promesse mikolo eleki na nkamba bosimba ke République démocratique du Congo ba témoigner na nzela ya communiqué et outil na ministère ya emploi travail pe prévoyance sociale décision ya exécutif national oyo ezwami na nzela ya ministre Claudine Ndusi Nkembe na exécution ya ordonnance numéro 23/042 ya le 30 mars 2023 oyo ezali ko fixer liste ya ba jours fériés légaux na République démocratique du Congo oyo ezalaki rendu public lundi 3 avril 2023 selon disposition oyo ya loi le 6 avril est comme journée ya combat ya Papa Simon Kimbangu pe ya conscience africaine boye yango et comme bongo 10e jour férié légaux na République démocratique du Congo pambate
bazali ko réagir na ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a concrétisé promesse na ye asalaki mardi 6 avril 2021 et pas ya communauté kimbangiste na tango ba festivité ya centenaire ya église chère ya Papa Simon Kimbangu. Cérémonie ezalaki organisée na cité en Kamba na province ya Congo central et pas wapi République démocratique du Congo apesi honneur et pas ya Papa Simon Kimbangu pona lit na ye pambate na nzela ya lit oyo nde République démocratique du Congo azwaka pe indépendance. Tango molai Papa Simon Kimbangu babosanaka ye batangaka kombo na yete sikoyo kombo ebandi kotangama le 6 avril République démocratique du Congo mobimba mosala ekosalemete pona kokanisa Papa Simon Kimbangu na ndenge abundaka pe asalaka 30 ans na prison azalaka ye moko te ba compagnon pe ebele balandaka ye 30 ans na prison wana ezali bongo moko ya ba prisonnier oyo baumeli makasi na tina wana Papa Simon Kimbangu azwaka liwa kasi lit na ye esengeli te kobosa na yango gouvernement ya RDC balobi le 6 avril biso nyonso tokanisaka lit na ye pe ezali journée ya conscience africaine. En rapport na date ya le 6 avril au République démocratique du Congo azo kanisa debi ya œuvre ya prophète Simon Kimbangu na tina wana nde ba reporter ya journal ya peuple pour la peuple info lingala bazwaki makanisi ya mama Marie-Josée Ifoku oyo pona ye alobi ke baza ko continuer lit oyo na parti na bango ya ANC bolanda ba détail elongo na Stéphanas Kandi. Donc, quand on a proposé que la 4e République, on s'appuie déjà la devise Oyo, Simon Kimbangu Atikela Kibiso. Bolingo, Mibeko, Misala. Et donc, on a déjà proposition la Biso, on a la devise de la 4e République pour toujours honorer Oya Biso, Azaki déjà la vision, la fierté pour Namboka. Le 6 avril, dorénavant, est comme une journée comme reconnue pour la Biso nationalement que Ezali, jour toujours célébrer un grand Simon Kimbangu au biso nyonso to histoire na ye d'ailleurs il fait côte na kati ya éducation ya bana biso to bana ko reconnaître ba oya biso et ezali esengo pona moto lokola ngai o nazali na combat ya koluka dignité ya peuple na biso ya koluka liberté ya peuple na biso ezali etumba oyo Simon Kimbangu abandaka déjà liboso eza na niveau spirituel azali eza na kati ya combat politique azali c'est un révolutionnaire. Et pour nous, c'est un véritable modèle. Et pour la Biso Azali et Sengomakasi Akoyeba que Azali est reconnu aujourd'hui comme un grand, comme un héros de la nation Nabiso. Et moi, je dis toujours que comme une temps oyo, il faut que comme histoire yamboka Nabiso Biso Moko. Et na date ya lelo, to bani susu, to baki si lisusu ya kokoma histoire yamboka Nabiso. Parce que comment Nabiso Azali to luka, tombo tamayasika. Et c'est ce que Simon Kimbangu voulait. Alinga qui doit reconnaître valeur na biso en tant que noir. Donc ils ont dit conscience africaine. Ba nyongi biso panda bambule ebele et il y a un temps pour tout et to comme un temps oyo ya ko valoriser oyo biso tozali. Alors il y a pas grand chose à dire pour na biso lelo to linga kaka to sepela to linga ki pe to féliciter mokonzi ya mboka ndenge à reconnaître mokonzi ya Simon Kimbangu na kati ya histoire ya mboka na biso. Simon Kimbangu na bitumba na ye ya souveraineté ya mboka eloko azali koluka yango wana ntango ye alobaki ke mondele akokoma moto moyindo akokoma mondele c'était une façon ya kofaire comprendre biso ke tokomata na dimension wana nayebi te so bolandaka parole na monene alobaka ke nouvelle Jérusalem sikoyo ekomi na Congo ekomi na Kamba ezali un grand message pour dire que là Jésus-Christ a la biso likamba mbotama ya sika ya renaissance c'est yango nde komba na biso tozosenga ke Congo ekende na mbotama ya sika pona to banda sikoyo ya kokoma histoire na biso donc pona ngai Marie-Josée Ifoku ezali esengo makasi reconnaissance ya date tosukisa masolo ya le 6 avril bosengeli koyeba ke ba reporter ya journal ya peuple pona peuple info lingala bazwaki pe makanisi ya population par rapport ya journée ya le 6 avril oyo République démocratique du Congo azokanisa komba ya Papa Simon Kimbangu bolanda bango na micro ya Jadine Malembe pe Igor Ntingi Simon Kimbangu pa mutu moko munene na kati ya mboka oyo ekozala mpe important donc ekozala mpe normal pour Simon Kimbangu ata mutu moko boye Afrique mobimba bayebi aza mutu apa apamba te. Journal lelo ya le 6 avril 2023 eza journée bapesi
mokonzi apesi mpona papa Simon Kimbangu mokolo abandela misala na ye abandela mosala na ye ya kiprofete lelo le 6 avril 2023 etikala libela nga nasepeli etikala libela grandeur ya prophète Simon Kimbangu surtout mpona biso baafricain feria lelo eza nécessaire mpe eza important etikala libela po toyebaka kokundola valeur traditionnelle wana oyo azalaki na yango surtout mpona biso loposo mwindu mpona loposo mwindu en particulier biso bakongole na kati ya RDC parce que na boyeye bamindele je crois bien marqué naza catholique me na botano ya famille Kimbangu na histoire nayoka na ndako si comme que ntango bablanc bayaki bakuta deja Simon Kimbangu azo kopalela sango elamu basatandaki nango te na mayele na bango ya misala ya mabe wana yango moni ke bamekaki koetufe religion mate na ye ezala mpenza epanza na kontina mobimba te to ekolo na biso mobimba mpo ekopermettre te makambo bango esengi basala yango kola bakanisi eke batieke to attendre ezala ferie tokoma yango mabe te ezali mpo na biso baafrikain ezali mpe lokungu na biso ke lelo ferie esalami mpo na papa na biso Kimbangu akufaki mpo na biso abundelaki mpo na biso eza mabe te. Na son mosusu basimbaki Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenga présidaki mercredi 5 avril réunion ya évaluation mpona koyeba niveau ya avancement ya batravaux ya construction ya ba 9e jeu ya francophonie oyo kosalema na ville province ya Kinshasa bolanda ba détail elongo na héritier Mapindele. Badout eza lisusu te 9e édition ya baje ya francophonie ekozala bel ou bien organisé na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Gouvernement atie ba batterie nyonso en marche pour que makambo bana kotambola malamu selon ba norme ya francophonie. Na nzela wana nde Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidaki réunion moko ya kafu pona kosala évaluation pe ko rendre compte na niveau ya avancement ya misala ya construction ba infrastructure oyo ekozala mise na contribution. Bosimba ke Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge yemoko a présidaki réunion ya comité d'organisation ya baje oyo boye asalaki bongo approche ya ba échéance nyonso ndenge tozali kopusana alobi ba équipe nyonso ya francophonie baza na point ba préparatif tozali bongo optimiste na makambo nyonso ndenge ezali kotambola pe misala ndenge ezali kokende organisation yango ezali ko concerner hébergement restauration transport pe sur le plan d'infrastructure yemoko premier ministre alobi azwaki occasion kokita na site ya Inikin elongo na ministre ya esi eleki mikolo mike kasi alobi na ngambo wana ba inquiétude ezali nanu kaka pona makambo etali accélération ya ba chantier eyeba vraiment na kopusa na makasi. Bosimba ke ministre ya sport oyo asiégeaki pe elongo na bango alobi esengeli ko préparer bathlète esengeli ko préparer aspect culturel pe lisusu davantage communication eyeba na kotambola ndenge ya malamu. Boye pona ba congolais nyonso bayeba na kosabitue na likambo etali 9e jeu ya francophonie oyo ekozala organisé na RDC ndenge Patrick Mouya ya porte-parole ya gouvernement atalisaki. Boye alobi na ba question oyo nyonso ezali kotunama sur le terrain pona ba infrastructure porte-parole ya gouvernement apesaki ba assurance ya ba livraison na yango ekozala na ngonga malamu. Bosimba ke réunion oyo ekonnetraki participation ya VPM en charge ya affaires étrangères pe francophonie, ministre d'État makambo etali ba infrastructure, ministre ya plan pe ya culture pe art, représentante ya chef de l'État, directeur national ya ba G pe expert ya ndenge na ndenge. 9e jeu ya francophonie oyo ekosalema na République démocratique du Congo na fin juillet kino na début août 2023 na ba site ebele na ville ya Kinshasa. Totikala kaka na masolo ya primature mpona kotalisa bino ndenge Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asalaki réunion moko mercredi 5 avril ya comité ya conjoncture économique encore une fois de plus héritier Mapindele. Espoir ezali permis ba moment ezali difficile kasi déclaration oyo euti epai ya vice premier ministre ya makambo etali économie nationale Vital Kamerhe na suka ya réunion ya comité ya conjoncture économique oyo ezalaki présidé mercredi 5 avril 2023 epai ya premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na cabinet na na primature ba ministre sectoriel pe ba animateur ba structure mususu membre ya comité oyo ba kumisa kilo lenge makambo ezali kotambola na niveau ya marché d'échange pe ba bien pe ba service ba effort ezali fourni yango ezali ko traduire ba indicateur macroéconomique ezali vraiment ya kokita na marché pe ba bien pe ba service ndenge comité etalisi ba mesure ya ndenge na ndenge ezwamaki na secteur minier pilier majeur ya économie comité batiaki accent na diversification ya production ya économie oyo ezali jugé totalement extraverti. Vital Kamerhe alobi liboso bapanzi sango ke réunion oyo elongo na chef ya gouvernement opinion esengeli ba retenir accalmie relative na makambo etali marché d'échange ya ba bien pe ba service. Premier ministre alingi ke ba effort et continuer kosalama pona oyo etali ba indicateur macroéconomique eyeba na kozala vraiment à baisse kuna na marché. Alobi ba abordaki problématique ya secteur minier ba recette ezali komata kasi ba constater que suite na rapport oyo ezalaki bongo présenté et pas ya madame la ministre ya mine esengeli e matali susu pe option ezalaki levé pour la diversification ya économie etikala kaka na makambo etali ba minérité na niveau ya gouvernement donc ezalaki réunion moko ya malamu espoir ezali malgré ba moment difficile bango nyonso ba se féliciter komona ke station mon côté ekataki pona kozanga carburant malgré choc pétrolier oyo ezali bongo di na guerre na Ukraine bato nyonso ba sentir hausse ya ba prix parce que gouvernement bato nyonso ba sentir hausse ya ba prix te parce que gouvernement azwaki politique ya ko protéger pouvoir d'achat pe gouvernement azali ko subventionner ba produit oyo epai na biso yango ezali effort oyo bato esengeli ba na ko retenir bango nyonso ba ko fungola misu pona komona ndenge nini ko encadrer exonération pe ko accorder de gauche à droite pour que secteur pétrolier eye ba na ko tambola na ndenge ya malamu ba shitaki na question ya masango na Katanga oyo bango nyonso bazali kokana ko résoudre longo na ministre ya commerce extérieur pe ba intervenant ya ndenge na ndenge alobi baza na souci bango nyonso ya kokende na lombango pona diversification ya production ya économie na mboka na biso ndenge ezali extraverti oyo Vital Kamerhe vice premier ministre ya économie asukisaki koloba. Pour clôturer mois de la femme qui toque de maître Babi Kayeye à Kitaki Weekend et les qui na commune ya Masina précisément na rai et pas yuapi a memela ki ba mama ba cadeau ya maputa Michael Busto tozaki kuna na compte ya Info Lingala. Bobenga ye le symbole de la bonté, le chouchou et Tchangou, maître Babi Kayeye, cadre à parti Lumumbi s'est unifié, dirigé avec brio, et pas y a professeur honorable Willy Makashi, secondé et pas y a excellence Didier Mazenga Mukanzu, pe honorable Kiluba, à Kitaki Awana commune à Massina Narai, avec un pacte pe idéologie, accompagné la fondation Jean-Paul Mouzé Malisungi, Bondi Melangaïke, et tout le coup ba maman ba répondait qui na rendez-vous oyo et si ke kotia lokolo ezalaki kutute système ezalaki ya nyataka moninga senga pardon na se ya muye kuba kasi pona Babi Kayeye na bango balobi tokotinga makaka bosimba pe boye bake milulu yango ezalaki mingi pona clôturer mois de la femme tina ya descente musclée ya maître Babi Kayeye awa bozwa ndenga ya bamaki. Merci beaucoup. Tango bapesaki ye maloba le symbole de la bonté ya Tchangou alelisaki lokole à l'endroit ya ba maman. Toye lelo ezali na clôture ya moi ya droit ya mwasi. Parmi ba droit ya ba maman ezana droit ya vote. Lokola tozokende na ba processus électoral na kosenga na bino bo utiliser ba carte o bozwaki na mois ya décembre be na mois ya janvier. Ezali pe ndenge na bino ya ko exprimer ba droit na bino. Parce que pouvoir boko pesa ngo na mutu oyo aza munoko na bino pe litoyi na bino. C'est-à-dire que o azo yoka bino et puis o azo loba po na bino. Moto moko bien papa social maître Babi Kayeye ayaki maboko pamba te loko les alaki question masolo na ba maman akabolelaki près de 500 femmes okoka ba pièce ya maputa ndenge boza komona na lulendo nyonso. Bendele ya palu
Luna Changu eza toujours kopepa ba mama balobi maître babika yeye azama tembele ya simanda kudi po ye azalaka toujours na bango yango balobi bokita bomata bobambana bobalukana mabele nyonso wana mapapa yende mfumu. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA ola na bango na micro ya Micholinga Konga. Na mboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te. Lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke adagio nza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga pe kovandisa ndako pe azali koveye na croissance ya ndako oyo ezali bongo CAA. Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga. Ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo. Nakotaki CAA na 2010 mais baengaganga na 2011 toloba nazali na 11 ans et demi na CAA donc 12e année na yango. Nabandaki na CAA neti agent comptoir. Après wana na yeko koma agent call center et puis bakonzi ba yeko non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi. Nazongi agent comptoir, agent check-in et puis na performance ba yeko matisanga na yeko koma chef comptoir. Musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini? Chef comptoir oza misala ebele. Il faut qu'on vérifie ba vol, koyeba est-ce que vol oyo kozala, vol oyo kozala te, air ya vol, est-ce que ozala combien de passagers, checking irubanda air nini. Donc les années ozala musala kosunga batu, kosunga ba agent, na kosunga pe compagnie. En fait, je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko nazaneti nazo représenter compagnie. Pour ngani naza en contact na ba client, alors il faut vraiment nazala ernion soana pona koyeba client sokaza na problème sokaza na mbeba il faut ko sungaye ndenge nyokoki ko lakisaye ezamba misusu baya kayebi na ko voyager te il faut sungaye ou lakisaye comment il doit s'y prendre wapi ya ko bandila wapi ya ko sukela. 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali ko pesa lokola likanisi pe constant nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas beaucoup évoluer bien. Toyebi ba compagnie belé ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwaka musala na bango sérieux te. Nous malgré to les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozaka ko voler na avion amike o babengi ba Fokker 50. Mais avec les bakonzi autres qui na bango bakokaki ko maintenir aviation et puis programme ya ba vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka une année 2 ans tous autres travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi osala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo desali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer toujours ko investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala la bongo leader na mapata ya RDC mokako soa na CAA ming penza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA vous êtes trop amoureux de la RDC et des Congolais.
Namasola religion bosenga likoyeba ke Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila baza kolengela mobange na campagne d'évangélisation na stade de Martyr na Kinshasa kobanda vendredi 18 ti dimanche 20 août 2023 ekozala bongo losambo pona mboka pe pona mabota bolanda ba détail elongo na Héritier Mapindeli. Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de Martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah bon à CPC 2023 Gana Kuzangate. Malem beto komi ko poussa na suka ya basango na biso Héritier Mapindemi asaleli bino info météo. Boye ibolamu na prévision météorologique pour la journée ya vendredi 7 avril 2023. Bosimba kemi pepe elongo na mvula emonisami na ville ya Kinshasa, Matadi, Bandundu, Inongo, Bwende, pe ville ya Mbandaka na province ya Équateur. Bamvula elongo na mipepe emonisami pe lisusu na ville ya Lisala, Badolite, Buta, Isiro, Bukavu, Kindu, Pelusambo na province ya Sankuru. Situation ya mvula ezali lisusu na ville ya Gemena, Kalemi, Kisangani, Chikapa, Kolwezi, Kabinda, pe ville ya Kenge na province ya Kwango. Boyepona oyo etali bongo ba température bosimbake na ville ya Kinshasa tokozala na 24 degrés pona avant midi pe 31 degrés na après-midi. Matadi 24 degrés avant midi pe 31 degrés na après-midi. Na ville ya Bandundu tokozala na 24 degrés na avant midi pe 39 degrés na après-midi. Pona ville ya Mbandaka avant midi 23 degrés pe après-midi 31 degrés. Na ville ya Badolite 25 degrés na avant midi pe 35 degrés na après-midi. Na ville ya Bunia 23 degrés na avant midi pe 27 degrés na après-midi. Na Goma tokozala na 23 degrés na avant midi pe 27 degrés na après-midi. 18 degrés na avant midi pe 23 degrés na après-midi na ville ya Bukavu na province ya Sud Kivu. Na Kindu na Maniema tokozala na 23 degrés na avant midi pe 32 degrés na après-midi. Na Lusambo na province ya Sankuru 23 degrés na avant midi pe 33 degrés na après-midi. Na ville ya Kisangani 24 degrés na avant midi pe 26 degrés na après-midi. Na Kolwezi tokozala na 18 degrés na avant midi pe 26 degrés na après-midi. 22 degrés na avant midi pe 31 degrés na après-midi. Na ville ya Kabinda na ville ya Kenge tokozala na 22 degrés na avant midi pe 31 degrés na après-midi. Bosimba ke moi ekobima pour la journée ya vendredi 7 avril 2023 na ngonga ya 5h58 minutes 24 secondes pe ekolala na ville ya Kinshasa na 18h6 minutes 24 secondes. Botika la malamu.
Merci Ritier Mapinde mi pona info météo sala émission ya onde pesi ngandela na boucle journal ya peuple na boye bakena sima caméra tozalaki na Igong Tingi édition simama ki na Nathalie Kaila Kapenda azalaki assisté pa ya Jadino Malembe montage simama ki na Pitumon Siapé Christian Kengebe ni journal ya peuple zaka supervisé et pa na yemoko Ritier Mapinde mi bande ko botika na malamu ngana bino tomona ni semaine prochaine. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi